Pas solo la vérité. Nasomba, sapato na ngado na yaka nangwa ya zili, croco réversible, 10 400 €. Je suis le seul et le vrai. Yo et l'Arabie du solo à pape de la sap rive ekono. Ngana yana kombo anate. Jamais. Na solo sap. Jamais. Vidéo ezali. Nalobi yaka na vidéo ngana obenga rive ekono pape de la sap. Moto za pasteur. Aso obligé fala ta bilamba ba marque wana neti ba Vexas ba Louis Vuitton ba Gucci. Wana soki wana comme faux pasteur. Pasteur n'a sango différence zawapi. Comme émission Solo la vérité. Solo la vérité. Pourquoi na ko lukana zonga na lokuta? Excuse-moi osenga bango. Nangola ko yakato vanda. Polilo lilo ezalaka te. Et puis nazo ba vérité. Camarade de l'un, tu m'as vu comment on est nan. Sisi Selenge. Moi, na mai Rambo. Kofi Olomide. Na moi, on dirait. Azo sala, même erreur au taboulé à Salaka. Au même kamwe, oya, ezole, quand on a ata ote. Taka ki na koli, mais na ok dégager toujours beauté. Et na ajoana na zaki dans 29 ans. Na zaki ndengeni. Bonbon. Congolais écoutez na montre ya 2000 € pe ba mingi te. Ba mingi te. Atana ba star na biso. Ça le quoi nani? Il faut qu'à Gims. Chanteuse à l'église wana zati. Vous comprenez? Ah te. Ayemba ba Nairobi ba nini? Ayemba ko yaza sunatina sala. Aza sunatina sala nzembo te. Ba nzembo ya yemba déjà. Aza lokwa maîtresse ya école. Et lo que salanga pasi na oyo nandenga kitaki viele. Nde tungisanga makasi. Po ye mutabuma orchestre Friza. Omoni viele alinga kimbili abel koleka nzoto ya ye moko. Et pays ya liboso na monde ozo linga bilamba cher ezali ba congolais ya Kinshasa. Menga omoni nde na okoma mukolo boye. Mukona okisa 70 ans. Na osomba subila bat ya cherté. Ya naza au moins na 19 grands sapeurs. Mais bakotaka Turquie. 19. Ce na bina loba ego la salité. 1400 €. Sapato. Oui. Ah bon? La gomme. Il y a des gens succès par jour la gomme. La cravate la plus chère. Yoza mupasi sango omoni bakomi zili. Kote yope, ce libendo ezate, eza zili te. Kavato eza na 600 €. Pas solo la vérité. ON Multiservice, organisation Ngozulu, avec l'artiste peintre Gozen Matuidi. Pour vos services de décoration intérieure et bricolage, tous travaux de peinture, papier peint, enduit, parquet, carrelage, électricité, plomberie, montage de meubles de cuisine et plateaux télévisés, contactez Gozen Matuidi. Service designer, tableau de peinture, portrait, création de logotypes personnalisés, service sérigraphie et autres. Un seul contact. Les 07 58 58 10 72. Le travail professionnel dans le strict respect des règles de l'art. Avec l'artiste peintre Gozen Matuidi, le pro. Hugues la Coifficoté, votre salon de coiffure sur la Nationale 3 au pavillon sous-bois. Ouvert tous les jours de 9h à 20h, même les jours fériés. Plus d'informations au 01 41 55 00 00 ou sur le www.huguelacoifficoté.com. Hugues la Coifficoté, l'homme qui coiffe la ville. Na kati ya Paris, na Aubervilliers awa mubimba. Mbise sana makakaka na Galaxy Mambo. Ata ukei suka uzonga na Galaxy Mambo. Petit histoire ya mbisi.
na kati ya putu awa c'est la galaxie Mambo. Papa mama, olingi olia mbisi ya munene oyo Kima Mbangu na 137 rue André Karma na 93 300 na Aubervilliers Oza Mobimba. Ah, restaurant Galaxie Mambo awa na mikili ya poto kolia poisson frais nde secret na bino. Tala poisson, tala nde ba bimisi yango. Tande ba nyengeli ya matungulu. Kito. Pasolo la vérité. Bienvenue dans votre émission. Fidèle internaute, bonjour, bonsoir. On a bandé tout au bazar. Kolanda biso c'est net moment où azui grâce peu opportunité on a biso c'est net moment. C'est toujours votre simple serviteur. Ni gagné ma autre m'a dit papa ngeli de la presse fauteuil jaune, fauteuil za la makambo, fauteuil esi minzungu. On to kima na nzungu yeyo mi gagné ma. Na si bota la biso na kin précisément na chaîne na biso to na contrat Centrale Télévision, chaîne à mon nez, à ma casse, n'a pas à minute deux fois, Centrale Télévision, et autres, bah, qui bota la 565, toujours un message, et puis na Braza bota la 5 sur 5. Merci de m'avoir tout bota la chaîne YouTube de Bisso, sur la vérité, place au auteur à la vérité en face, Nabino, toujours comme d'hab. Merci beaucoup de m'avoir tout au bas s'abonner à la chaîne YouTube. Tout ce qui n'a pas de coup, non, bas s'abonner, s'il vous plaît. Vous s'abonner à la chaîne YouTube et la Rabino Vérité en face comme d'habitude. Tous arana bino pour la vérité, ça complexe, ben invité bazar, bana pour ça le bara vérité. C'est-à-dire l'émission oh so moni mutumo bo émission mo ki marango mo trop a mission na mesa na lokuta quoi. Mon émission pena muta vérité. Muto alinga lo ba vérité na ba fanatique na ye, muto alinga lo ba vérité na ba congolais, muto alinga lo ba vérité aza muto a vérité ayaka na kitso. So bo to ba to ni so bo ba to yamba. C'est-à-dire ba to na ba lo ba vérité. Bah bah le mission le couteau moi j'ai regardé gros moi raison mais mission pena za mission na poste la vérité frère ah on a fauteuil jaune place vérité bimara face il y a fanatique et puis en face il y a congolais de l'autre journée il y a le 14 février la journée bolingo ya mon biso sali ka moi fort tout là tata moi licho à 10 € na moi basket ya 3 € pour to respecter la journée où il y a ba mourir to souhaiter ba bonne fête na ba mourir nyoso au bon opportunité dans les vidéos oyo bonne fête na bino biso to salika boye pour la journée ba mourir moi qui tu as 3 € na licha 10 € salika net 13 € mais to bimi bien assis bo c'est pédi to zana kulutu achama photo grand prêtre achama photo c'est-à-dire to zana a pour analyser même journée au le 14 février il y a za mukolo azana expérience azana temps ebela vani na poto azana temps ebele vani na ba congolais to ça la différence est-ce que mindele ndenge biso ba congolais to fitariza pe bango pe fitara bon to me ko sura masoli tali forme to me ko sura masoli tali ba prêtre to me ko sura ba si j'ai bien to de côté la musique to sura donc restez connectés restez branchés vous allez jamais décider avec votre simple serviteur mais gagner ma je suis avec grand prêtre achama votre kolo libanga so ba mo boka ba to le po yandi mara ba kai so ipi bazo yimba ba to parce que achama votre mon to na idéologie na hindu ça wana na mambo itali bon musique na biso boni kuluto achama votre ouais ça va le kinangai quand l'émission sur la vérité me gagne moi na sepeli le 14 février ndeko benga na plateau au plus nga valeur moko boye donc na ndimi ki naza valeur sûre na kati ya banaliste o ya biso ya ba congolais merci pena me gagne ma pour l'invitation na avant tout banato na matanga ouais tozana matanga bana poto de partout to pousse petite sœur na biso akola na biso awa na Paris je vis venir leki nanga mwasi Delanda aya na ba 16 ans awa na Paris azaki pe ko fréquenter ngai à l'époque où j'habitais Paris 19e ala la kapé na biso na grande sœur Denise na souhaité ba mes condoléances le plus attristé na souhaité pe yana bango ya liboso Mboui, mes condoléances le plus attristé aussi, baza famille nanga. Petite sœur akufaki lobi, alala ika pongi boye, ala mukite. Babenga ko ba mort subite quoi, kufina ika bon. Nzambe mutapesa biso Delanda a récupéré moi na ye. Totondo kanzambe matondi ndenga juillet. Et que la terre lui soit fertile. Donc voilà. Tous appels les sous na maman sous. Kaka na moi passé wa to kusaki petite sœur na biso sous. Ngamu na kola na bangwa wa moi na papa Kasongo nani li passe à Chako, li passe à Omba.
atikaki biso le 24 ekozala 40 jours na ye nasengi na bana poto nyonso basaper ya Paris ya wapi na wapi tokutana biso nyonso le 24 na Bruxelles mpona kopanza matanga ya Omba ya Chako et puis toyeba programme ya enterrement ya petite sœur na biso de Landa, une très très belle fille atiki biso nzambe ka yebi pourquoi juye na bomwana boye. Amen. Kulutu Achama voto. Oh, Goma Weston, Théo eza Prada. Ah, eza Prada. Prada. Mais la coupe ya Weston. Prada a imité Weston. Ah. Eza Prada. 1400 €. Sapato? Oui. Ah bon? La gomme. Il y a déjà un succès par jour, la gomme. Ah ouais. 1400 €. 1400 €. Mais aux style là, tu la couleur belée. Dans d'autres nayo, même si la chemise nous ba mix couleur ils en a. Mais les lois ezali. N'habite sous style, ils ont ba style asika ou bien style Maurice les lois ezali Jonas Saint-Valentin. Donc multicolore. Multicolore. Donc Saint-Valentin. Toye les lois neti ko se régaler, ko se défouler. Okola tanyos. Mais na katinde rouge zangati. Bordeaux pe zangati. Moi ba rouge ngoyo. La cravate, la cravate la plus chère. Yoza mupasi sango, omoni bakomi zili. Koto yope, so libendo ezate, eza zili te. Cravate eza na 600 €. 600 €. Oya tie tembe ake na magasin zili, na pesi adresse exacte. Quoi avenue François 1er, na rue Marbef, magasin zile zawana 600 €. Mais ngai na kosaka te po émission na yo balobaka vérité. Si. Tellement na salaki publicité na bango, responsable directrice na bango. Les 6 eza mokolo ngai na salaki pe yanga anniversaire babengi ngai cadeau, bapesi ngai cadeau. La cravate Oyo. Madame la responsable de la maison Zili, merci beaucoup de tout ce que tu as fait pour moi. Je te remercie beaucoup. Et je continuerai à faire la publicité pour la maison Zili. Merci beaucoup. Kulutu Achama voto. Bon, pièce sonne veste on écoute moi bar. Écoute, ça mystique ya pièce. Veste Oyo. Biblos, un grand couturier italien, M. Biblos. C'est-à-dire, Bana poto ya Kalabayebi. Donc là, mon ami Modogo Franco Ferre, avec Kamana Psolati Kitoko. Biblos. C'est en anglais? C'est en américain? Biblos, c'est pas américain, mais. Ba boutique na mingi ezande na Italie. Awa ebimaka me umela te. Bato basomba ngo pe impôt fiscal ekasa ye akanga boutique. Mais bon lichona. Lichona za mangeur. Ouais, yo ebikaka te. Chemise oyo. Frank Namani. On est ba griffe kala ba. Non, azalelo. Au moins chemise oyo. Au moins on peut te mais 600 €. So que na Frank Namani, obi chemise po ba ebinga kuna. To kene kina ndekona ni auti ko benga. Comment il s'appelle? Freddy Asungami, grand prêtre. Akemeki pas sombelanga deuxième chemise. Freddy Asungami. On a besoin de la piste invitation à 700 €. On a sombi. Akabela 700 €. Oui. Freddy Asungami. La chemise yo na somba avant. Frank Namani. Toza le 24 le 25 février. Mariage à moi donc toza moi asine ozala pena représenter bien. Table moko. Ngalo table moko. Ba type sur table ozala to bina to lia pour na ndeko na biso mo sezo bala mona ya grand prêtre Freddy Asungami.
C'est-à-dire Il est peut-être vient dans le quartier, quoi. Des fois, tu as des gens qui Ok. soutenir un enfant. Donc, oui, ça fait la manie. Oui, ça la moto. Oui, la dongi, wana, ça dongi. Faut dire souvent, madame, papa, ça vient dans la tête. Ah, papa, na. Papa, pénal. Il a père, na biso. Prada, pe, la mona, Prada, makolo. bien habillé, Kouloutou, Merci. Et là-bas, si tu comprends Comme bien, d'hab. et la maison, on a Dolce Gabbana, t'es oh, le loba jeune garçon, bah, vraiment, qui est misé, bon, et belé, na Dolce Gabbana, na Versace, na Gucci, na nini, na griffe, ma kasi, oh, bah, ote kalilo, et lamba likolo, na ebite, et lamba ezaka, koyeba ko classer, to, et lamba ezaka, faut là, ta marque est chère. Non. Il n'y a pas une semaine, nazalaki na boutique Versace, na rue de la Montagne. Na moni ba petit âge na yo. Ba salaka. Taba moni ngaka grand prêtre. Toye opone la biso ba chemise à Gianni Versace. Nga je petit nangai. Pourquoi? Chemise à Gianni Versace 1150. Bino bo salaka. Quand ça dépose à sa père, faut l'attacher. Papa Mbaloba. Et là-bas, il suffit qu'un autre ndima. Il suffit qu'un autre ndima. Balongo la kati. Balongo la kati. Papeti nanga. Bino misato bazaki 3. Nakanga ba kombote me ba jeune ya âge na. Na mbongo boye ko bebisa soki 3000 na ndamu. Ba boutique muso ezali au sombi forme olati. Eleki na Gianni Versace pardon. Po Gianni akufa na ye. Sikoyo. Chirki pe azosala monyato nango. Tango yo kolata na mutu achirki alati kuna bino tu ndenge moko. Na raisonna ba petit. Moko azaki wana mutu esali. Abi vie na osomba te. Mais deux wana basombaki. O comprendre nga? Basombaki. Eza faux makambo. Koko ma saper ezali te faux la tabila ba ya cher. Vous comprenez? Ata bateau yo. Dans tant à commoter, baya na idéologie, ya voita kuvoita. Bala tape cher ne to kanisa te. Ah solo. C'est vérité. On l'a dit quand? Très bien. Bala ta cher ne to kanisa te. Tout ça qui l'époque à franc français. Soko que je mis blouson 3000. Ok? Au sommet blouson. Au moins, il comme monsieur, solo la vérité. On a sur la vérité. Oya ko yinanga, ayinanga. Ya omoni ba mission le couteau bazo sa nesika ba diminuer mission. Vous comprenez? Ko ko seleki tout. Au moins, bato mingi tant na ta ba émission oyo. Le couteau, ba pecho a tout pe mutaya poto avant 2000 azate. Mais ce que le côté zo le canapoto, et zo pia biso to aval to umeli awa. Mbula ngana yaka poto, na kana mbula muke. Mbulo ngana vai na poto, ele kebele parce que yona ba na ngami bale ba plus âgé que yo. On comprend? Ça dit na koli awa. Ah, jou msutango zaki na Paris 14e. Paris 14. Oye ko zonga o filmenga omonaki mwana classe na biso ya mundele alobi donc oh non monsieur Acha ngai tala mutu totanga na école mo na université ayi biso oui totanga na ye ça dit na umeli awa alors tango balokutana esalamaka epesanga motema pasi donc la vérité en face ndenge olati boye olati le quoi anglais balata boye au bakisaka veste ici basket jean veste chemise na kati cravate voilà kozanga cravate so zala ngote le gars paka yelanga cravate na yelo cravate akobo comme cadeau sala ke émission toujours na cravate ah boye bien ni na lati boye olati kitoko eloko ezanga cravate cravate na veste pour na ba anglais le quoi ba anglais ah ouais après ba italien na mode eza ba anglais ah ouais
Vous comprenez? Olati kitoko, tika ko Merci. se rabaisser, non. Italien pe, kokasate wa tu balataka ba griffe à danger. Et pays à liboso na monde, ozo linga bilamba cher, ezali ba Congolais à Kinshasa. Na soke pa Brazzaville. Bango ato bata sap. Mais soko tali bango, ba kosima ngana ba kombote. Na yebi ba na boutique na moko ba ke no somba bilamba. Na bosa komona yango. Eza mama na boutique. Mais Congolais biso akota akuna te. Marcel Lassens. Est-ce que soka Congolais otaka Marcel Lassens? Jamais. Mais maman na couturier, azana na Paris 6e. Métro Saint-Simplice, Saint-Simplice. Bana poto akala yebi. Côté Takeo Kikuchi azalaki. Ba Congolais à Brazza, ba somba kakuna. Mais c'est cher aussi. Mais mundele yango ama yele l'époque nous coûte peu chemise à 300 € pesali. Ce polingi chemise à 1500 ezali. À ça niveau na niveau. Mais nga moni nde na okoma mukolo boy. Mukolo okisa 70 ans. Na somba subilamba ya cherté. Na okoma nanga na ba chemise nanga so na 1000 na ke na café coton. Conseil na opia yo pe pour tout question moko ya mutuya. Ndenge Café coton. Café coton. Kayango na la titili. Ah voilà. C'est la classe. Ils ont un éroté. Te wana zaka kosa le kata. Café coton ils ont 120 €. Te wana ka bibika to kopesa Vous comprenez? Soko sombi OK na 1000 na yo. Au sombi moi 10 chemises. 10 chemises na yo à café coton. Oui, chemise à bien. Vous avez bien? Ngape na ba chemise à café coton. Na sombaki na solde année passée. 305 €. Parce que les loyo na âge na ba ko benga ngape na gouvernement ba benga nga kalate. Soki na koki kokende poto sali la mboka. Ba chemise wana. Yango ndo kokende. Nango. Na okena oyo te. Oza soa. Mais est-ce que kulutu achama voto? Marambo etali ndeti bilamba ba marque. Ba Versace, ba Gucci, ba Louis Vuitton, ba nini, ba bilamba penezara olati, ba komi pena marque lamba ba Gucci, ba Versace, ba Louis Vuitton, tout le monde na ki olati Louis Vuitton. Est-ce que moto parfois ça il a mais comme pasteur. Moto za pasteur. Aso obligé fala ta bilamba ba marque wana ndeti ba Versace, ba Louis Vuitton, ba Gucci. Wana soki wana comme faux pasteur. Pasteur na sango différence eza wapi? Est-ce que ce mona sango azola tabajani Versace? Non. Pasteur pe il fallait la taka ndenge la ti costume boye. Ekoki nango. Yaya. Omoni Paris oyo eza divisé na 2 parties. Soko komi na boulevard Sébastopol, oye rivo ya babous et pas ba yama yoji ama moto ali et pas biloko cher ezali. Ti ba opéra, ti ba place Vendôme vous za boutique à bilamba te. Place Vendôme Ba montre ba accessoire. To kende na to sala émission. Penga na to lo même phrase mais ba to yoka place Vendôme ko tika mindele, on dirait ba ligale alak. Mais kuna za ba parfumerie, ba montre ba ni mais forme boutique elamba eza kuna. Na monate. Il faut que de na rive gauche côté à président Vandaka. Ezaka kutu Faubourg Saint-Honoré. Faubourg Saint-Honoré. Rive gauche, rive droite. Mais mosquine ezala koto wana. Voilà. Mais ba boutique mingi ezali na rive gauche. Na rive gauche. Ozomona. Mais soko kena côté oyo ya République. Okokuta ba boutique oyo salama pona banani ba otaki komoni ba pasteur, ba député, ba homme politique, c'est ça. Ba boutique eza wana ba costume à danger. Na mona excusez-moi.
Rambo, Kofi Olomide, que je salue mon ami, asala na sepela asala kana album nemo kombe kiminga bilamba tout alata kasoma na République, tous les costumes, mais esimba ye koleka na bilamba oso alataka. Vous comprenez? Moi, jour nga na kokisa 70 ans na lobaka yango. Na pesi à Dieu na ba Paris 8e, Paris 14e, na somba su bilamba kuna te. To sa pe bilan, faut ça pe bilan na haute. Na sa bilan ko? To sa bilan mo fait type no bi so bilamba nyoso somba to na somba na banga choisi matata za wapi. Ba pe balingi Ange Céleste. Azwa, eh to te quand on vend ta chère. Au milieu moni nana ba projet mo pona yo ve HM de limité. Vous comprenez? Ezaka ba choisi matata ba chaka à l'arranger. Et ba poison casséré ka ba chaka à l'arranger. Yo pende singa jour no kata ma forme. Tout ça la maman soirée na Paris. Donc, et puis beaucoup sepela nanga koleka pourquoi? Na koma kolata 3 pièces tous les jours. Bilamba topea to tanya ngwana vanta cher yo vanywana o causer li sura forme. Obi bilana nanga yango donc o sepe na licho yo poni ba pe surpris. Comment ni costume okoki kosala émission na 200-300 personnes mutoya na costume à Biblos Sazate. Ya solo. Je te dis la vérité. Vesto. Tout na bango tu oya za na kati ya ata ba oba orenye lelo. Loba ke vie mon vote lobby. Tango zo ya émission moko ya na costume à Biblos atia wana. Biblos. Biblos. Na bana bazayo kwa muto na ngozate. Te. Foza mwana poto akala. Ah ouais. Et puis baba zaka nango na ndimite so na biso mbula nsoma costume oyo. Kapona omoni na kondi yango ezokokanga no mama ekokokanga sute. Ah ouais. Biblos. Biblos. Mais Daniel Solar so tala biso bandeko bochaka biso pour ba projet choisi matata Ange Céleste patron des patrons. Choisi matata. Patron. Comme on est ndoki. Sorcier. Des fois tena biso. Choisi matata. Pour son moindo bongo mondele. Grand prêtre. Mayele za bongo na mayele ya kosakanate. Plus que mindele. Yesu konga na benga ka ndoki. Le au moins batanga na vana na poto. Choisi matata tokutana ngana yepa ya Papito Kindudi. Babenga na telefone, nazaki na telefone to benga mbwa. Abi viena nga kombo munene boye. Bongo telefone mbwa. Wana pe na utai ko mana campus. Ko comprendre campus. Campus. Mwana nga mwasi mtapenga na ntanda. Ce qui na juilar na payer le bien. Choisis ma tata, oui, bon, je prends bonne note. Je me suis naïe quand on s'est dernier, azaki na kati ya voiture. Liboso a restaurant ya fille onani na bose komona. Ba bi se vie mo vota na kati. Abi bolo ba via bima. Na bima. Choisis ma tata afungoli coffre voiture. Coffre te na ba ngoni. Gants, boîte à gants. Atanga pena 100, 200, 1200. Azota l'émission. Abi vie que nous sommes à téléphone. Jour na mona ki ona na mbwa na okai soni. Po la tai kitoko. Mais lo que sala ki yo mabe téléphone. Non. Obi ke ana souci au sunga mokili. Aibi ko sunga batu. Aibi ko sunga batu. Vous comprenez? Choisis ma tata. Choisis ma tata, je te remercie vivement. Toyebi lobité. Sikana lo ba vérité ya cadeau salangai ozomona pe ye moko abi vie benga ndoki ko kasa tenga mna fonde ye mo abi benga kanga ndoki ya maele le kaya benga ndoki ya maele tala likambo eleka na téléphone eleka soki ba 4 mois mais ye abosanati te ye bosanati ozo comprendre ye bosanati ndoki ya maele choisi matata to pesi mbuti na olinga to beta concept moko yana ndolo ba poison casserica boranda biso batu achaka biso pour vraiment bosunga biso pour na concept yo après émission no yambo na fauteuil jonté to o mérité spécial émission c'est-à-dire to yo joyo Daniel Biongo Solar patron de taxi to yo zo na van na ndaku na yo to matio na van to kepi na moni ba na Paris ona to monesko kota ba legal
na cadre de vérification na caméra na light ba micro ozo causer na mindelo wana ozo causer na batu to na cadre de vérification ya forme ko forme comme na lokuta trop na lobi na yo yo koti china koti na lobi na yo veste mtoto na Facebook parce que son maman il exact voilà c'est ça le problème poto à la tiveste au monde les lois cadre de vérification donc on a débit année oyo to keto ba plan ni batandi et puis batuni ba sombaki et puis to solo li solo ya Fubu s'est honoré na kata Fubu s'est honoré oui to salon voilà les spécial émission na lobi na yo Fubu s'est honoré a su na baliga la danger ozolanda nga audio api toko kende na François Premier Rue Marbef tolongwe tokoti rue de la Montagne wana nde pa ba legal penza ya forme okomona pe tango koti na vie na yo mindele ba opesa ngambote tout est filmé na lobi na yo tout est réalisé omoni congolais tango ba lekaka ba obeta masolo ya bilamba na vanda na kiti ponga taka na tele munene libo na ndao na ngana otala mutu azokosa le coup de trop elamba ya malongo eza te nayebisi yo tous les sapeurs wana mutu akota zili tokokende o na zili acha movoto le seul omoni papa wemba aba na ngai yo yebi acha movoto natikeli olourde fardeau osalaka proclamation tokomi na 8e année yango ti mais bakomi kosouffle nga na matoi bato mosusu na okende na na magie te afungoli nga mpe valise bilamba na tali ntango na okende kaka epai ya masa na ye bisinga outi kuna otali baforme biloko wana eutaka mwasi nakende osombela ye na Turquie yaya naza au moins na 19 grand sapeur mais bakotaka Turquie 19 so na bina loba ekosala sali te mais nasi na proclama bango nzoka ba bato ya Turquie ngasha bana na botama na vivaki na bana Firenze ntango na biso makambo ya Turquie ezalaki te mais lelo oyo ezala bana basi omona ye na saka ya Turquie aye fete azo amatisi saki likolo ya table mais kati na ye bofoti te mpo awuti koyakala te awa lelo oyo mutu so auti na beauté na ye na Afrique donc Turquie kota na France ekota te ndeni bakoma kosala nini biloko ekoti na Angleterre après bate kozwa eye na nzela ya Eurostar biloko ezokota ndenge wana na aéroport te mais ekendeki ke London ekoti mpo Londres eza monde ya showbiz le mot showbiz business euta kuna donc bazipami su kote wana bato ebele bakomokosa nakendeki nzambe alimbisanga nakendeki matanga ya petite sœur na nga Shako Charleston namoni bato kosuvie omoni nde nga nalati vie nga nalati mushkino nga nalati boye naotala bango mais kaka na minute bakama yango bivie kozwanga considération te Turquie mutu wana kutu na si nazwaki papier natia kombo na mpo aleka na proclamation mais baninga na ye babisinga bakomi kokende na baboutique afilme elamba akangi photo mais mwasi na ya rapidité asombi kuna na Turquie obike mwana poto ya kala un grand sapeur le grand Kifunda Gabe Armani avanda na Turquie abaki namonaka bapetio bino bokumisaka wana ya nanga mofoto bosala boulot na yo mais ce sont pas de vrais sapeurs ya tokosa ndeni sikoyo lelo ngai mpona ndima mutu ifo na mwana mutu aye mpenza na bilamba azili neti nga boye na ye na cravate azili omoni libende mpenza honor po soki esesa kosalisa
libendo ekozanga. Ozomona? Très bien. Ekozanga. Parce que or oyo bati eza or eza jete or. Zili peza pona biso te. Yaya twana nde na biso asala akuna. Audrey Tolo. Soko kei mkoto kenengana yo akosololela bina namona nanu te Congolais aya kokota wa pa somba ta cravate ya pamba. Menga acha na somba. Oyo bakabelinga. Soko oyambinga lisusu nakoya na cravate oyo nga na somba kana mbongo nanga ebriaka koleka oyo. Na somba sapato na ngado na yaka na ngwawa ya zili croco réversible 10 400 €. Je suis le seul et le vrai. Na eko tout no drito lo lobi anga vérité. Mutaso na bilamba koleka biso tu. Kofi Olomide akota wabi ya vanda na yo. Aya telema libanda atala bilamba bweti. Ayaka na Rolls Royce. Ya vert. Wana ye mutazo yebisanga. Mwasi ya kalate. Nani? Pour rôle sa confiance ya kalame. Eza mikolo madisolango. Ya sika ko bonga na yeba ndeni. Ye mutazo yebisanga na tangi kombo Audrey Tolo asalaka na nini na zili. Abe akota tala bwe. Ba blouson et banana 45 000 €. Ba blouson 90 000 € ezali. Yaya ngaya shana kosaka te. Nakutana na libaku ngoko nzambe alinganga kote bilamba. So na zozo ata mbongo ndenge wana. Ah bigenyema mais naza bien na vie. Nakota tana osomba ngando na nga wana. Nazaki ngaki weza sur commande. Nake na futa 5400 premier tour. Deuxième tour na ye na tiki 2000. Maiko sisa nyongo. Jour na sisa nyongo. Kokota na kotika bwe yaya na mona ba Rolls Royce. Ya pembe misato. Eza na plaque ya Arabie Saoudite. Ya deux portières. Audrey Tolo ibisenga mwe batu nyonso wana yo ifo bima libanda. Baza ba Saoudien na ba Saudienne. Tala yina bima libanda boye. Bango azokota namoni nkunzi na bango abite eboti kariya za na kati. Tala étoile wana. Yango na migenyema zalaka na veste na cravate. Conseil na opia yo. Merci. Mikolo peut changer habillement. Tora bato ba lich. Soko ligi cravate na oyelo ata de cravate. Babo ya cadeau te kuto achama. Vous comprenez? C'est très important. Sala ke mission na yo veste na cravate. Veste cravate. Ate za na kombo te. Cravate on peut choisir na kombo. Yagi Baena colonisateur de la SAP. Zo kati. Baena Yagi Baena. Auti ko pesa nga ba sous-vêtements ya kombo ya nani oyo bachaka likonga wa komona nini griffe wana. Apenga ba sous-vêtements na mena na chaussure nango. Yagi Baena yo ne nepsakio bato babi mikolo fo veste. Omo Yagi Baena. Tanga na okende Italie ko somba forme. Mote mama Sylvie Baena. Nakutana na ye azana mwana muke ba 18-19 ans. Ye pena muta kotsanga ba legal. Omoni? O sapato na bezaka na epe boye kombo ezokimanga. Na nango pe muta kotsanga boutique na mboka wana o epa Maradona za ovanda koma mboka nini na bosa mboka epa Maradona za ko beta bale. Yagi Baena les colonisateurs de la SAP. Tango aye mbalo oyo abinanga vie na moni okomi lokwa top model bwe nzoto kei yanga bi na linge ezala bongo. Abimisa 6 caleçons. Soki Zimerli et l'équipe à caleçons sont chers. Oya pesenga wana ye moko aolobela yo 6 caleçons. Colonisateur V ba veste. Ozomona. Sikoyo lokola yo zana ye. Ba veste amike. Ozomona ngala di veste a 10 000. Te opesa ne ba veste. Ozomona. Opesa ba veste. C'est-à-dire mais VH. Yagi opesa ba veste to changer ninga wala. Ko ba to belé baloba déjà faut ba lich. Ba lich de côté que belé mais ba costume pe ça mais Yagi autre message. Ozo comprendre. Nous acha ma photo. Nous le 14 février. Journée le bela koni. Le 14 février, on a souvenir nini
pour un mois dans la journée de 14 février. C'est ça, journée, il y a amoureux, hein? Journée amoureux, mais ndenge biso a Congolais to memela journée yango yango te. Pour moni mindele oya poso pembe, aux yeux bleus, aux yeux verts. Journée des amoureux, ba sepelaka fort, ba binaka fort, ba kende ba boîte, ba langwaka. L'air wana mindele bazo oya ba jeune génération na yo. Bazo usana pamba pamba. Comment on appelle si Dieu ba usa moni moko. Oh, oui. Bazo sepela po eza journée des amoureux. Na Londres, journée oyo. Ba na Londres mbote na bino. C'est-à-dire journée à lelo. Muta kozwa mwasi oyo aza ya ye te. Alingaka ye neti nga nalelaka momi moko boye. Nazwi ye. Akoboya te. Selon ndenge re na tia kuna. Momi oyo rezonaka. Okozwa journée. Paul ata un jour wana. Après suki wana. Ata bala. Ata bala. Soko revaka ye. Oko sololi na ye. Na kosa te bato l'autre bazotala. Ngape na londonies na viva yango. Gauthier Mascotte, c'est ça solo. Tout na Gauthier Mascotte. Na ebité. Na nde na bima mais eko changer te. Parce que rien na auto kufa ya pas 6 mois. Ça dit lelo eza journée sacrée na makambo amour. Eza te ka amour ya munoko. Eza pena amour chez les Congolaises. Bango sikoyo ko okokendo juillet au départ pelar pesote toyeba ikalelo ndeni tolove kalelo mabe ya Congolaise alingaka amour il faut aller à yo olar 6 jours 7e jour d'aller concéder yo mais assez aller à kilar vous pouvez me pas céder hein comme je pas céder oui Congolaise limbisangai Moutaze esprit mabe na mokilo kwa Congolais azate. Oh. Na je so vérité. Na domaine à love. Oh domaine à love ko. Bana wana bayana ba ticket ya ba famille na bango. Vous comprenez? Très bien. Ba mama na bango, ba tata na bango, ba teki to lopango. Tango azo ya ba yebisa nini. Omoni ndengo tiki biso to teki lopango pona yo. Bolingoni mona na koya kopesa ya gratuitement. Ezate. Ngapela pesa ba fotite. Le pangwa bato bateka pona yo. Mais est-ce que là on y est ça là que différence il y a Saint-Valentin biso na ba na mindele. Mindele peza ba lovaka. Makambo ba mbongo. Ba vivra journal lelo. Lelo. Ba kinda ambiance. Ba ambiance, ba boîte, ba ligne, ba cadeau, ba zo pesa ba cadeau. Mais ah ouais pas congolaise. Na congolais na pia putu cadeau. Yaka ndambo bato bakola ngai na pesi pa na nga kado na pesi ya kauka lobayo ya kauka mama yango wana osombo motema no elingi mais bato ba congolais beli ba feta journaux te pour na ba raison na bango baza ba chrétien baza soki banini ba lete comme na ba église bipa ina na olingi eza journée eza makama bolingo etali makama ba église bibliquement pesa eza journée ya bato ba lové ba sepela la journée des amoureux mais soko tali bando mso ba congolais mingi ba uta wapi uta na Malweka auta na Mikondo auta na mboka mwa wenga Fumuketo leka luka Fumuketo leka Kingasani. Est-ce que libota na ye batanga tamo wana devant ye yango na sala ke mission moko bato belé ba sepela yango na ba éducation parents pauvres papa et papa yembango bana na ba éducation na te e belé ba lo bato ya koluka ba peta pe koluka so moninga na mipesa bila pa po na ya na koluka te na ya ko vivre la vie eza mokuse tala
grand prêtre na biso Nyarkos akende na âge nini 42 ans babokulu bakei balwambo bakei mais ete ya biso te vivre selon le présent yo ndenge oza na olinga omema ngambo na Lwanda mutu bosala émission nga mpe na Lwanda topesa mokongo boye ba aleki akufi nga na vivaka nga na lata te mpona kosala émission non tous les jours oyebi okutana na nga naza pek mpona yebi mokolo na okoya te bilamba wana bana na biso balataka yango te ebele bilamba oyo na yango nao nasombaka nao bakabela nga nasa motema ba nani nakotikela ye bilamba oyo nani nakotikela ye basapato oyo mpona basapato mosusu nalata nao te ou bien mwana nga liboso Houston mpo na mwa lokolo asap peut-être ya kozwa yango peut-être pas kolinga yango te papa on ne vit qu'une seule fois vie eza kaka moko oyo omoni journal lelo zwa mama bana après ba émission bouquet ata bwana 200 ezaka une fois par an mais Congola ebitina lelo omona pena ba femme mariée omona achimo mobali nete na statut lelo omona pena jomo pena zakana moi c'était achine na statut rien a publier pe na Facebook te a publier te cadeau pe mais bavana ndako moko est-ce que on a bolingo eza vraiment na ndako ya oyebi kalako tozalaki na position ya kosala amour kaka moko komatela mutu tata na mama oyebi yango te bato mosusu akontinaka na système wana ti lelo oyo système ya love échangea so otali bana poto balobana biso ndenge moko te so otali ba jeune fille oyo balobaka na basere na bango na mikolo ndenge moko te me yo kasi basere oyo bakritika bango me yo nakasi ozobima na bajeune oyo ya génération na yo oyebi ke na Lwanda olova ata na 2 ata 3 mpo ozalaki noka moleki nzela awa mpo ye olovi ata na 6 mpo deja okoma star par exemple okoma star c'est-à-dire les filles viennent vers toi non soki omoni te eza bongo parce que même nga tala na tata mobimba mais bafille ya ba 28 to bayelaka nga mais so olandi wana bomi mpe carrière voilà carrière eza moko ozomona te wana vie privée na yo tobenga wana français affaire privée vie privée na yo mbe soki otali système ya kolove ya bato ya kala na ya lelo ya ndenge moko te bana poto bana système na bango ya kolove ya bango eleki bato ya kala me bato ya kala kala kwa tose defandaka tondima bino te o bino boza bato android makambo ekende liboso mwana 14 ans tomonaki émission mo mwana 14 ans azolovia wa 2 fois te otalaki yango te video mo mwana mwasi ya moke oyo akwesaki soki génération colonel bokao eutoleka yango kala te tala mwana na babia na 17 ans modele ao love akwesi na basere tu kao bakomi kotala kozongela yango mwana oyo mpenza mbula moke boye azosala bolingo boye omoni système makambo tu échange tala yo lelo age yo ozosala émission oza mwana me bolo moto abanda makambo ya baémission oyo eza bolo ya bonza kwa abandi osala na kibukolo papa bolo wa bonza kwa ngai moto apesa ngai bwana eza ye me ntango osala na bolo wa bonza kwa deja omona obenga ye papa lelo nga mona aza papa tadi bolo wa bonza kwa na age na ngai aza kosala baémission ya oyo nalela yango bolo yango bolo mbote bandeko kombo émission na yango wana tout le monde ayebi émission wana mais lelo système ya kosalela échange ngai nde na ndima kokota style na bino ozomona donc monde eséchange papa oyo balobaki korenye eza à tour de rôle lelo eza ntango na bino na kota bilamba eza ntango ya baagence nani Simon Kimbangu Cyril Kina
Roi des blousons, okoboya bango ndeni. Eza tango na bango. Omoni costume ya biblos oyo. Bango bayebi yango te. Aosomba bango pe te. Ba RBK Bokechu. Aza wapi? À Paris. Abimi. À Père Fort. Non, kutane te. Il faut kutane na muta sa proclamation. On a besoin qu'il faut ça la vérification. Ah oui. To kende pena na to vérifier ya. O tu na kombo RBK Bokechu na vexage. Versage atika ka ba kombo na ngeza. Kombo na epeza ko. RBK Bokechu. Obuda Glody Gucci. Ba génération na biso. Mais lelo yo muto sa ba émission. Pesa bango gu. Lobi soko lingo kota na gu ya viande, c'est-à-dire chez les nobles. Donc comme il y a 4 boutiques. Hermès, Zili, Kiton, Frank Namani, les 4 là, soko zolata, na peso valeur. Pour le président Zili wana zomona. Tato Berlusconi alata akuna. Mobutu Sese Seko azalaki na Zili. Nani Chirac azalaki na Zili. Tanga na ko découvrir nani maison ba mukadio nani Zimmerli. Ba bisinga kolo nango italien wana nani Berlusconi. Kuna papa mukadio ke kaka opesi kombo nango. Voilà, tout là sur photo et concept émission na biso. Merci de ko tout wala biso ebele na monde. Merci na bino na ndenge bo pesi biso chance. Ya otala biso vraiment émission et banalité sous kapi vous respecter ba pib oyo mondela tshela ka biso pour YouTube ça la moi système. Merci. Merci na choisi matata Ange Céleste patron des patrons pour ce moyen de bon mondele. Tu peux chombo te choisi matata, tu peux simbote na poison casseré ka champion. Casse tu peux chombo te poison, tu peux simbote na chancel Mbemba 2010 nzambe ya ballon. Tu peux simbote fierté ya mboka moto so honneur ya ballon. Na kati ya poto chancel Mbemba 2010 tu peux simbote mikolo idéologie za moko. Palais, boulot. Boulot, palais. Donc, banzela ba gauche, droite, c'était concentration idéologie à Chancel Mbemba. Il y a des Congolais qui acceptent, qui valider. Donc, idéologie à palais, boulot, palais, boulot. Idéologie à mon copain, qui palais, boulot. Ou concentrer, vinde, si Chancel Mbemba, concentrer ballon. Naninga fouté. David Molinga, Falcon, monté, mais Gladys També, tu peux si bino, monté, botarabiso, international congolais, David Molinga, tu peux si monté. Tu peux si monté na. Les tout-puissants juniors Bongongo, Union européenne, il y a Union. Balian Kuba, Balimbana Mposo. C'est-à-dire, Venanga ya Union, on a toujours le cœur. Mettez le cœur. Des paparos Salobara, Kolo Kombo. Mettez le cœur, mettez le cœur. Junior Bongongo, Union européenne, il y a Union. On a le cœur, mettez le cœur. Balian Kuba, Balimbana Mposo, Junior Bongongo, Union européenne. Kolo Lupemba, des fatigues, tu peux s'y emboutir. Pesi moto la tout na biso senet pour Mayagi Baena colonisateur de la SAP monté ma Sylvie Baena Marcolino da Roma monté ma Clarisse Lupengi na à Londres Jean-Claude Mabanzo Mbongo Kotre Mbongo Africa Center Business Roi Bilamba na Angola Kilitsumbo OGF de Paris tous arane à Paris. Merci na réalisation aussi de la République, merci na yo, merci na Fabrice G Fabrice na Angola, merci et puis merci na mère na biso Nasi Kota chef Majunda. Nasi Kota chef Majunda tu peux simbote maman na seigneur tu peux simbote puis tu peux simbote na Josette Baongola na Canada tu peux simbote les boss triphase Fabrice triphase c'est protection triphase tu peux si binombote protection triphase les boss Fabrice triphase tu peux si binombote on a biso à ce moment igela quoi fi côté to bossa noti photo to bomila kiyo yango yo. Mais avant tout la photo oyo to senga na bana changu tout au bana biso asenet pour moi je suis sérieux je suis changu les bino boto la biso bozo bana changu za biso c'est-à-dire bana changu bokanga kombo oyo coach Day Miller bokanga na ka kombo coach Day Miller bokanga kombo bokanga na elongi s'il vous plaît bandiko tout au botala biso na changu bokanga kombo na elongi basomba mabele na biso pona t-shirt te
pour na lipate pour na ngubate mais tona posa ya batu ya mitu et puis o baza bana ya tchango et puis oyo bakovanda na biso na tchango bokanga kombo coach Day Miller s'il vous plaît bokanga kombo ne longi c'est très important to rekoza plus tard to rekoza ma mebele plus tard photo yango Pas solo la vérité. C'est ici que nous vous amenons. Dans le plus beau cadre jamais imaginé. De toute tendance, nos clients sont les plus privilégiés. Pour le touriste, vacancier, professionnel. Que ce soit pour le repos ou un passage dans la capitale de l'Afrique, Kinshasa, la Villa del Pirlo Auberge met à votre disposition des chambres ordinaires, chambres exécutives, cuisine propre, spacieuse, luxueuse, bien meublée, afin de passer d'excellents séjours au sein de ces installations. Où que vous soyez, dans les 4 coins du monde, faites votre réservation sur tous nos canaux de communication, téléphone, site web ou sur notre page Facebook. La Villa del Pirlo Auberge vous garantit une connexion Wi-Fi Internet et intranet haut débit. Villa del Pirlo Auberge. Dormez luxueusement. Pas solo la vérité. Oh, maman Bilabel. Maman Bilabel, nini ya malamu oyo yo oremaka pas maman Bilabel. Oui, maman Bilabel, d'ailleurs, depuis Azana mwana muke, hein. Toi, na âge moko. Tango, ngai na découvrir Bilabel et pas ya Sam Mangwana. Sam Mangwana mutabimisa Bilabel après tout temps tango zaki danseuse te, wana zaki bazaki pas ou bien Pongolo ou bien pas Abeti Masiki entre les deux là. Bon, là aussi moi j'étais jeune. Mais na mona ya Zobina mais après tanga komoli ya lisango na mona pas Sam Mangwana. Na banze ba Georgette Ekins. Georgette moi na maman Ekins, tu m'as rendu malade. Mangwana succès fou aye babeta na Grand Hôtel na salon Zahir. Babeta na ye. Mais après akomaki na chanteur oyo ya Grand Maquisard nani Kiese Diambu. De Kiese Diambu, il paraît violé Yaya Kobotola ye awa na Suisse. Vous comprenez? Très bien. Mais chanteuse à l'église wana zati. Vous comprenez? Ah, tété. Ayemba ba Nairobi, ba nini. Ayemba ko. Yaza sunatina sala. Aza sunatina sala nzembo te. Ba nzembo ya yemba déjà. Aza lokwa maîtresse ya école. Il faut former des jeunes filles, à former bango, bakota l'idéologie na ye, et à ça l'école ya ye. Amone tiga lelo. Na l'école, na ya na moli banga. Hein? Na ya na idéologie. Il y en a 4 plateau, toujours bien habillé, bien parfumé, bien rasé. Bien rasé. Quand tu choisis quoi ya oyebi. A joué un peu comme ça l'émission, à la tu survêtes. Mais, tu n'as pas le que non. VH Mavoto, Nino Sepela, on a parcours et un Bilabel. Et là, que ça n'a pas passé, oh, Nandenga Kitaki Vieli, Nde Tungisanga Makasi. Pour Yemu Tabouma, orchestre Friza. Omoni Vieli, Alinga Kimbiliabel, Kolikanzo Toya Yemoko. Même ceux qui viennent somber là qui est d'à côté. Bazaki, madame et monsieur, à quoi ils sont là, na vie dans dengue monsieur. Que non, ndako yo ko sangi ko sombelinga, mais le ko revêté sombelanga tanda ko yaza mwana njili. Ba ko repe ko sombela ta palais na njili,
na ntango wana oyo akitaki afwiza ndako na njila eleka $10,000 te vie tabulei azangaki $10,000 te ya limité oui akosombela ye te ocomprendre Très bien. eloko na reprochaka ye yango wana lefe akoki te afwiza amikitisa mpe na carrière musicale na ye bato mingi oyo balingaki ye adeseva bango aujourd'hui namoni bali kose rattrape mais succès wana azwa yango lisu te succès soki eye eyaka mbala mo mais so osali bétise ekei so ekei eke libela ocomprendre Très bien. mwana mai rambo Koffi Olomide namoni on dirait azosala même erreur oyo tabule asalaka omoi makambo oyo ezoleka nalobi ata o te oyo bango basindi balia nakota te aosengaka protege asangisa bana ye c'est tout me makambo basi na ye nakota te mpo nazomona akosala mama na erreur Yango eza nini oyo ozomona? c'est-à-dire omoni sindi ake na sindi likolo mingi baedongolo misu bato ya misu 4 omoni kaka bapeti oyo batelema bafazer wana moto ya mbongo ayebi ayebisi fazer wana biso ola na sindi mwana mai ya koyeba te amona kaka lokola sindi azosola na peti ya liboma oyo peti wana ayeli peta cop oyebi yango Très bien. oyebi ser moto moko abinangaki soki ondimi aopesa yo $100,000 ozo comprendre jour wana peti atali 100,000 ata navandi na Koffi 10 ans pardon mpo déjà bakokisi 20 ans Non, 20 ans ekoki te. ekoki te ata navandi na Koffi 50 ans aotika lopianga 100,000 na maboko VH. nazo biso vérité te Mais Koffi va payer 100,000, c'est rien, VH. Koffi a permis tout comme plus de 100,000. Bon, kabela moins c'est 100,000 et ça. osoka Koffi abi naokaka soki okabe mobile mwasi $4,000 esani osoka soki okabe mwasi 100,000 esani asokaka na 4,000 T'es 4,000 à l'obé à Pamba. 4,000 ya pamba 100,000 à Pamba, c'est qu'on a possibilité de kabela moins c'est 100,000 nandimi te azotala ngai aopesa te aopesa te ocomprendre moi so ya lingi va payer 100,000. aopesa te Likangu te, moi si na ependa. Officiel. na bien est-ce que yo kosala effort noto yamba alia ne monsieur pas là Ali aza star te. Ali aza mais musicien. il y a aussi batunaka mwasi ya star question mama ndenge oza basi bapesa 100,000 akopesa réponse ko ou bien akoseka kaka omoi na bango nyonso wana basi ya bastar oyebi oyo akomozwa balare wana Mais mutajira ki Koffi na ba bien ezaki alia 100,000 eza balara mike mpona bacontat Koffi Olomide surtout mpona babien ya Koffi Olomide ba 100,000 eza bafu bala affaire privée tokota na biso tokota yango te ozo comprendre mais omoni sindi ya balecoeur na minute oso moto abina na kopesa $100,000 a décevoir Koffi aodecevoir ye na kitoko 100,000 eza bambongo ba concert ya Koffi ya libanda yaya aotala pete yaya eza ba grand art te pa Koffi omoni keser aloba mbongo wana est-ce que ezalaka ya ye to aza simple représentant toyebi te rambo aza lar aza na lar akende pa baprésident azonga na 100,000 200,000 mais ku ya vie na ye mpe eloko congolais ayebaka te afuta combien de bato entretien ya bapale na ye wana ya mituka bamituka bana famille bafamille promotion bilamba
na biso pe bana mai na bino pe bana mai fati po ngai so to kudena rambo plano betaki neni oleli yango lekala ndako soit akosala nga mama na kanai soit akopesa nga pa prouve ngai kanai siko eza neti ni kanai aimili yoko oye okoti pena na mon frère beg mama na humiliation yo zakoloba mabeti oya omoni sikoyo na opesa forme me bafilme tikosala buya donc ndenge asali Laurent Sokoko za humiliation ndenge apesi Laurent Sokoko na filmage za humiliation apesi nini apesi ye couple veste Laurent Sokoko me bafilme bango aimilie ye VHA yaya mpona nini oyebi na bible biso génération na bino bobusanaka ebele ekomama na bible il est écrit soki opesi na loboko ya mwasi ya mobali eyeba te pourkui okofilme ndeko na ntango opesa bilamba ngai so mpe yanga ofilme na ozwa te ya solo te makambo nalobaka ya Laurent Sokoko oyo angola efinga ngai ke un jour komba Laurent Sokoko ekobunga kaba humiliation yango wana esebandi te akoma otinda eleka na televizio kende koloba boye aye mpe alobi mais Laurent Sokoko ntango azalaki na bokesu wa yambo na 2 ans na pamba komba Laurent Sokoko elekaki na kombo ya Chamo Photo na moto mais sikoyo oleki Laurent Sokoko aleki ye ko kombo na ebimi nsima na ngai c'est mon jeune frère ngai aza ya na ye ye ayoka kombo na ngai yango mpe epesa ye guke nga mpe ifo nasala kombo toza sincere oyo tu baloba wana moto aya na kombo ya monene lokwa Chamo Photo aza wapi bayembanga te omoni petite sœur autosola ne aza na mboka nini na Lubumbashi nakosi yaya ntango bino toza na Chamo Photo bini nayoka kombo wana ozoyokanga nazaki na copine moko naotanga ete mpo abala nzoka mwana naza koka nde babwaka nga aza mwana moke jour mosusu tolali biso mbale mbetu moko nazorofle papa alamusi nga boni obeta barofle tala nde totobina nakina apres alamuki azoseka mama napesi yo mbote abi naza nanu mwana moke nazoka Chamo Photo nabandi kobima mabele nazoka Chamo Photo nakoti sale de bain naoningisa mwa mabele na ngai mike kombo ya Chamo Photo ezoleka ti lelo tolali mbetu mo mpo ezoronfle pembeni na nga oyebikele nga nasali mpenza exploit na vie petite fille ya lobi lelo mwasi ya Chamo Photo ntango mosusu mpe tobota mpe na ye tobota na ye 3 bana mais yo mpona bana ebele oboti na mama ebele nana bana 15 oui na kombeli basi 5 basi mais babi okota mabala na Angola oza gigolo okenda Angola okota libala mo ipareke na Angola kuna makambo ebele bimi après avoir sorti médiatique no na batono totumbaki taba monio ozikisaki taba esali ba retour bakile basepeli te balobi mendeni ya kozikisa taba etekela biso esali ba retour bakota mabala na Angola babengana omoni bato wana ko yo ozaki na nga na Angola d'abord je viens d'une famille noble ntango nga na ya Angola na 91 91 bato nyonso bazalaka te nazovanda na hôtel Méridien Président je n'avais que 29 ans navanda na hôtel Méridien Président wana epikisana ezalaki te jeune garçon ya 29 ans aya vandi na Méridien Président hôtel ezalaki na $250 à l'époque nakendeki na papa Wemba et viva la musique à mobimba nakutani na papa na biso oyo adoptaki nga père adoptif na nga papa ya sénateur Paulo Tudulu le sénateur papa nani 4 naya na kota embouteillage esama na kati ya bare naiko nango elenge ye nazobisa leo bato Angola bayeba bana buzoba ntango nakoti pa papa wana
na bibisi mbongo nazaki na petit na ngai Roger Niwa tomela embouteillage basi banini taka tina koli me na dégager toujours beauté et na âge wana nazaki nango 29 ans nazaki ndenge nini bonbon. On avait à chaque question, vite fait, question clé, vite fait, qu'on répond vite fait, avant de continuer son nom, au qui n'a 29 ans. Na vie notre que l'autre tchatcho côté parce que si na ba âge ba cancer et bimioté ba tempo bimioté maman ya boti a chaza métis c'est bon et là qu'on va tout comprendre voilà pour petit ce que pour nous a toujours bien non si les bien par rapport ya ba génération no ba tcha ba voilà so ka sa za tchoko te ngana na chokote bando ibangana ba moya Luanda wana to telemangana ona moyi mais jamais nazonga poto nazongi mwindu kande na kende na ozonga c'est bon continue sikoyo papa 4 tango bar nezaki lenge ya bi mwana ngai na sepe na o ya kakolia kawa olalaka nazonga déjà fana ka hotel wana $250 papa na koli ba hotel wana lelo ekoma cher nakomelaka na flat yo yebi flat mpe apamba te nafutaka flat wana $900 pardon par mois so na osala 2 mois mbalo nakende na kangami nabeti 7 mois me nafuta $900 ti mokolo na ya nde bato alobao groupe bana suisse futelanga hotel lokuta. Oh aujourd'hui je te dis ce qui est vrai bato suisse batiaka au poite rien ata mutu moko mutu afutelaka ta chambre il y a 2 jours namona été. Merci, tout continue. Vous comprenez, nga? Lelo yo, nga na koma, naza chroniqueur te, naza journaliste lokwa yo te. Mais nazali analyste. Omende ngo benga, yo muto benga naza analyste na yo. Soko poser nga question, na répondre na memi ngambo. Pour la toute première fois, na histoire, ya humanité. Seul pays où va comme que comprendre na ba analyste za ba congolais na ba congolais juste awa na ba chaîne na France toi na 1000 chaînes na chaque chaîne ba analyste ba cause ata 200 ti na ba chaîne na football ba analyste ba ali mais jamais koyoka ke joueur pour na analyste moko critiquer à s'en prendre même ba homme politique. Même ba musicien. Même ba musicien ya mindele. Naote komona ba saselanga mwana ngai nani Gims. Aucun répondre. Rien. Seul pays au monde où il y a la bassesse, c'est les Congolais. Où il y a Kinshasa, n'a pas Congolais ya Angola. Imagine-toi une fille qui se dit chroniqueuse. C'est-à-dire, soka tanga penda classe na ifasik. Okomona chroniqueuse azali, analyste pas azali. Mais tango ngai petit na ngai comment il s'appelle auto za travailler na mingi nani. Auto to umela na Teddy Mola a posé une question sur un individu businessman. En Angola, on a répondre. Mais 40 personnes, basangali ba ekosa l'émission pour na ba répondre. Alors que mutuana tinda bangote. Pour na nini moyennant soki to fingi acha mutuana akopesa biso mbongo. Mutuana pa pesa bango rien. Outi kotanga komona ya pas 10 minutes. Tala niveau, yo chroniqueuse. Ozana besoin analyste wana. Analyste on a pas ça no ba émission. Mais courage et boti yo kaka. Banda kototo la pose kaka $100. Mutu analyste wana sala nani chroniqueuse wana sala 3 émissions zo finga ngai. Ya salité. Soko tali via mon voto. Que yo moko zo ba ke vie ozana sang bleu. Moi j'ai le sang bleu katilangai. Badana chaussette.
tina caleçon, tina bilamba na lati, tina ba montre, na la kisa yo, na place vandobe pa ba montre na ngelalaka, yo yebi. Tokende na yo, na la kisa yo. Ponga na zaka na secrété, na za homme public. Mais fi wana, oyo nanu babota ina na kota avion te. Avazaka pas même na ba quartier chic ya Angola. Mais moi, ma femme, avant d'être na ville où tu kolobana, Mutamba, marginal. Moi, si nanga, banananga, bafana na Mutamba. Mais néo traité basa Angola na bafana na balate quand même. Na lobi na yo, ba petite sœur na biso. Bafana na wanda ba balate na poto. Na lobi na yo, na ça parce que ba fille na lobi na mona ki ba fille wana. Mingi pe ba bala na Angola ba Angola. Na Angola ko yaka to vanda. Poli lolo ezalaka te. Et puis nazo ba vérité. Camarade na nti mo bi komo na nan. Sisi Selenge. Maître avocat. Na yo kana otende tota mangana ye oh nazo préparer mariage we non. Non. Ba petit wana ba yanzela zamba zamba nde na betaki lisolo wana ba koti Luanda ba moko te kati na bango na ba chroniqueuse wana na ba chroniqueur na ba to ebele ba bususa lobi ngai na revaka na ngai Luanda ah Poutouville mais na poto quand même ba obala yo kaka na pesa yo ba yaka na boule ba ya poto histoire zozo ba histoire vraie. Bato ba embrouiller bango banani tuna ngai banani ba gang ba gang ki ba sala ba voyage poto voilà yaka na passeport na selo na peso visa ya po ya poto petit anga moni boye apanzi makolo bandi ko usa ya bandi ko bota batikala baza combien yaya omoni palanka ba fuel ba bandi ko bota wana ba yaka na destination ya poto. Lelo, pour tout le vers la fin. On peut présenter existe na ba si Angola ou yoruba qui va bala. Non. On se garder car toujours. Non, na lobby c'est que yo lobby mission comme mission sur la vérité. Solo la vérité. Pourquoi na ko lukana zonga na lokuta. Excuse-moi osenga bango. Au contraire na zo ebe bango ba luka ba bala na bango. Basi Angola ba bala kati. Balingaka ko bala te. Pour ba raisonner. Ba kotisa bango idéologie. Moi siko omoni pasteur. À côté de moi, c'est idéologie, tu as banni Kobimana. Moi, ça mokili. Idéologie, ce qui est quotidien. A comme il peut escroc. Bah, comment que ça, la qui m'unene. Na qui m'unene, wana, ane na mbongo teme. Soit coûté na parisienne, tinga, azolo bana lobby. Ah, oyebi, ngala sala kaboy, ngala sala kaboy. Mais talanda kuya vandaka. Beko. Ozolo nangai. Mutayaka wana gangi akula mukana tongo abile lo fona beta ba minduki. Mais yo mo stona pa ngolo bala ita nani yo wapi mo stona wana basi mi bali na ngola oui ba mi balo bala nani na bala pendako mais alliance eza wapi nani alliance nazo kendo la alliance ko mi balo no bala ba mbale mbala mako. Non, l'autre là c'est la mère de mes enfants. Et l'autre, c'est mon épouse. De se confirmer. Merci. Ma solo ya sap. Papa ezalaka nani na makambo etali bilamba. O to respectera lelo. Papa zalité na makambo etali bilamba. Papa zalati ndenge. Papa zalité. Mais eloko nyoso prêtre ezalaka toujours liboso. Yo elaka biso di solo a papa de la sap rive kono. Ngana ya na kombo anate. Jamais. Ma solo sap. Jamais. Ma vidéo ezali. Na lobi ya kana vidéo ngana obenga rive kono papa de la sap. Rive kono kombo na ye le king de Kimakuta ngam na ya na kombo wana oui maza papte te a papte pap sko poto koma na pap biso nyi to respecter kaza papa za prêtre na mango etali bilamba to faut za ndenge ni argument ni yo kana expliquer yo. Merci. Il y a pas 6 mois na wuti ko découvrir le plus grand sapeur de l'histoire de la SAP azali américain, mais d'origine portugaise. Monsieur Melo. Na koti contact na été aboya okomelangati
bana nga lokwa baloba portugais bakomi komiti aye korépondre. Il fallait en février yawa ndolingo mona ngana na bafoto tam suna mars bani po ba japonais bazofungula mama na legal awa mais babulo yango nano esili te eoza na Champs-Élysées yango bareporte parce que place yango ezalaki maison batekaka babasket sikoyo babomi mpo place wana ezwama na métro Clémenceau Champs-Élysées Clémenceau Ouais, métro 1 ligne 1 nde bafungolana okomona le plus grand pape tokokende na mais biso toba na Congo. Na Congo il y a pas de grand sapeur oyo ke tobenga pape. Ah. Ozo comprendre nga omoni pape omoni kolio papa alata na kingo. Eza na 399 80 et quelques centimes, ça dit 400 000 euros. Chaînette ya pamba. Yebisanga na congolais. Oyo eza na chaînette ya 400 000 euros. Auti wapi. Voilà ba argument to go benga mutu pape. Il faut eza na ba biloko mo faut kokisa ba condition. Ba condition c'est ça on tonga to ba condition. Na lobi condition na mona mutakokisa te. Omoni ba sapeur musubali. Ce sont des sapeurs saisonniers. Olandinga, toi, on a poto toi na 4 saisons. Olandanga. Très bien. A somita musu na saison moko pamba. Il a été. Na ne moko. Le quoi de février wa. À partir du 24, toko di look a été. A sombi biloko a été. Il y a hiver à sombité. Printemps, automne à sombité. Hiver, automne à sombité. Beaucoup bien qu'il pape nandeni. Omoni Prada nga na lati. Eza bimi kalati. Nga zalango. Bengela nga plus de 10 sapeurs awa. Il faut y ça la capé recherche so côté na makambwana. Mais n'est pas autre qu'une vérification spéciale émission. Na lobi na yo. Oko benga 10 sapeurs oya koya na Prada oyo. Azate yo yebi bilo balataka. Yo vandana bango kutu parfois ngalo ndenge moko. Donc Prada arrive qu'on pas rozana moi. Te pardon. Koko tsanga na buzo baté. Eza buzo baté. Yo lobi yo mon arrive qu'on na lobi na yo. Na génération âge na arrive qu'on ta génération moko. Ya rozana moi parfois. Na yebité jour yo ko yambaye. Tuna yeke vie mon fotale kaki. Na leka na ba sapato belao. Na mona ona mutute. Na kosi papa. Ba sapato nga na tiakao. Ba basket nga na lataka. Soko lingo mona ngo. Na otangelo au moins 6 personnes. Oya akoki ko somba yango. Awa 6 personnes. Bon tant 6 personnes. Na ju Jean-Si Mayas. Force Italie. Force Italie. L'homme fort. Petit nangai nani fumu ya bilele. Cyril Kina. Cyril Kina. Mokonzi ba blouson. Patrick Emeka, ombre jaune. Un moutete là au Japon. Mambo de Diblin. Ndekona oyo mwana alemba nani Vincent Bolenge. Bon no Kolandu Michuri. No Kolandu Michuri wana kutu pardon wana penda deux fois te. Wana tanga na kolo bata itevan epana ye. No Kolandu Michuri. Ozo comprendre. No Kolandu Michuri ngambo tebele yango yo. Des fois c'est danger. Yaya tokutanki na matanga ya Shako. Première moto na monike akangi photo na bato kolekanga ezaki no Kolandu Michuri. Fo mono ya lataki. Pièce, kolo pièce. Pièce ngash ko na osimba na pièce bato bazo silika. Chambre les bana bala la bilambe zolala. Bilambe zolala. Bilambe belé. Vous comprenez? Il y a des gens autokoloba qui akoko somba no Kolandu Michuri. Papa na Milene Michuri. Oui, akota zili. Na bossa na kalikambwana asomba blouson 45 000. Il est le seul Congolais. No Kolandu Michuri. Oya kota oyo. Que kombo na ye zali ta otokokendo omona. Acha mon photo et no Kolandu Michuri. Stop. No Kolandu Michuri danger. Vous omona. Na nini na Kiton. Mais ba critère. Oui, c'est un peu muto bengi pape. Ou beza chaîner ta chair, à part chaîner ta chair zani. Forme, il faut somba. Il y a 4 saisons. Forme, il faut somba à 4 saisons. 4 saisons. Après on a quand il faut somba forme te pose à la pape. Oui, c'est un bakara danser. Car pia danser. Kara danser. Après
neti mono ya Londres uti kotanga ekomona ye Gauthier Mascotte. soki alobi capable de la sape na otia tembe te non Gauthier il se dit qu'il n'est pas sapeur mais alataka kitoko ana bajipa kitoko ana bapale ana bamontre ya cher excusez-moi dernièrement nakendeki ngai ko nayokanisaki ndenge nazalaka na Rolex ozokompre cadran bleu naza nango naza na nani Piaget na bamontre biso j'ai 4 montres nayokanisaki na milieu ya biso ba-africain noir ta mosu ngai akozala mokonzi ya montre mpo natikaka na nino mais tuna ngai ya pa 4 mois yaya nakende oyoka soni te c'est-à-dire namoni ke bakongolais toza mpenza mike na makambo ya bilamba nde tomikumisaka Samuel Eto'o junior ka ndenge na traîna à la Lafayette toyebi namoni ye na 3 gardes du corps ya mindele Samuel Eto'o tellement nazalaki propre atalika bayebaka bakongolais mwana mboka ça va nga biwi ça va nga mpe nabandi kolanda nsima mpo nasenga te me namona aye kosala nini na cadre de vérification ba ake kota bamontre première fois nayebaki Rolex Fellini epa Samuel Eto'o 399 000 euros ngaka esali kosomba mpo na ye moko alobi amekisi loboko na ye abino bolongola lisusu de emal kado azo offrir likangu chance lobana ningala yebi ga za marite nayebi ko aoffrir likangu ozo comprendre do ba congolais na montre moto ate te bakongolais na niveau ba montre wana te congolais okuta na montre ya 2000 euros pe ba mingi te bamingi te ata na bastar na biso ça lokwa nani il faut ka Gims il fallait pas payer fallait oui fallait asombaka fallait asombaka maintenant na komi na ba niveau ya ba 300 montre na 400 000 avec le temps azozwa mbongo na ye aza na ope jeune mais Gims c'est bon ba niveau beto Gims ana blouson ya ngando ya zili 125 000 baza na oka ye na mwana nani Samuel Eto'o 125 000 125 000 ah ouais soki ozwi ta osola na ye te Gims est comparable non niveau ya Gims ya niveau na biso te o biso toalia basaper toloba basaper oui mais on manque de tout mosuwa na bilamba nazangi baaccessoire bon na baargument na tout okoze rive ko na argument ata moko ni aza na po tobenge pa po nde il y a un chanteur tolongoli makambo wana te alongoli makambo wana merci na passage na aza chanteur merci un grand compositeur un bon chanteur merci na passage na fauteuil jaune tout retenir nini et puis message clé za nini po to clôturer ngai nalingi bato baza juste oyo baloba vérité neti nga omenga soki moto asombeli nga eloko nalobaki basombeli nga nakosaka te soki nga moko nasombi nalobi ngai moko mwa nde nalati boye ngai moko nasomba na mikolo elekaki année passé nazwa biso vérité landanga bien namona coup de fil euti London Vincent Bolenge vie po yaloba lokwa Kofi vie ouais mare azoya natindeli yo makambo butu wana lalala te ntongo mpe etani araple leka na 16h na gare du Nord mare aokita na Eurostar nakende on a Vincent Bolenge azaka nani aza grand sapeur na Londres bango na basimon mbongo boye bakokana neti te simon mbongo ya mokolo me so tali tellement afungwama mpe bakoma neti baomba so simon alati okasaka Vincent Bolenge so alati okasa simon bu momi na ye yaya afungola boye costume ya 6480 6500
yaya nazolenga na maboko témoin na ngai petit na ngai ya lemba nani Papito Kinduti nakoka kutu kotala yango te taka na jango boye abenga ye vio moni ba plan ngabi na fongoli na hote bana keta na ndako yaya bato mosusu bazali nafuta ye eloko te mais asombelanga quand même costume ya 6499 €. Merci na VH Toro clôturer ba remerciement na moni na liste toujours comme d'hab. Ouais. Au pesa bato ba mote et puis ouais. To clôturer émission. Na vie na ngai un grand sapeur avant na Munich. Ali le seul oyo asomanga di costume oyebi des garçons. Pardon nani comme des garçons tenani otanga ikomo nani. O bato ba wele la mikolo. Bato ba wele. Ba osomba ngo trop. Comme Balenciaga, Gucci, Louis Vuitton, Balmain, Kita encore. Dolce. Ya awumeli asomanga di costume nango. Ye di costume. Nazo avion tina ke na jui na ye nango. Ye asomba. Mutu ya Londres, pardon, ya Dublin. Un mutete là au Japon. Asombelanga pe bilamba 3000 andamu. Toye kozwa mambo de Dublin. Et koto na saka no mission liboso wana. Ya des garçons. Mambo de Dublin. Afuta mbongo à partir de Dublino. Nga na ke kozwa na boutique wana. Merci VH. Remercie beaucoup. Nazo remercier. Nga za bato ebele te. O basalanga plaisir. Na bombaka te. O eza émission solo la vérité. Bato wana place bazali. Bazo sepela. Que yaya a reconnaître biso. Yango pe nazo pesa bandeko nyonso oyo bas oyo zomona oyo bato asunganga baza ebele te. OK. Lelo eza journée de la femme. Pardon, journée des amoureux. Napesi bana mai bambote. So napesi mbote yo pe pesa mama bana mbote. Na bandi na Pacheli Katendwe. À moi à London. La chaleur, il y a Londres. Et moi à Angola. La chaleur de Luanda. Pacheli. Vaticano. Le pape de Bretagne. Mon propre fils. Maître Chameau. Maître Chameau. Le Batman. Défaté. Dans votre belé, il y a une maman Nathalie. Les deux journée à Bolingo. Ya Bolingo. Ya Bamoué. L'empereur Hirohito, Eric Tola, yona fiancé na bambo tebele, toza na matanga tokomona na kuna na bela. Un moutete là au Japon, moi je l'appelle ya Willy Opelele. Ya longwa na bilamba na Japon, aye kocha na boutique ya Yojiao. Bambo tebele, Mambo de Dublin. Frère nanga, un grand sapeur, ala takana Yoji. Bato il faut oluka kabo zala zalaka. David, le plus grand sapeur de l'histoire de la SAP, Vincent Bolengue. Vincent Bolengue, nakati à Londres, yona mama bambo tebele. Nokolandu Michuri. Papa na Milene Michuri. Papa na Milene Michuri. Yaya. Oyo zonga toke na biso ya lola ba matanga eza kuna. Yaya kazwinga ayepe kozongisanga. Mwana malamu. Noko Brice Mpangi. Bon séjour na Kinshasa. Godard Kwanza le full mikiliste. Bon séjour na Katia King. Jansi Maasi Force Italia petit dawiye yo. Force Italia Jansi. Lesaye. Défaté. Autanga kombono pamba pamba. Ifali yakati. Force Italia. Tenaliera na ngaye. Kuna pepele. L'homme à trois noms. Gomes Bamba. Bambo tebele na Suisse pas ozali. Petit nanga moko Vicky et Mongo. Mwana famille. Bambo tebele. Mandela Weston. Nkunzi na kati ya
Angola, bambote ebele. Nake côté ba maman. Mais Freddy Asungami. Freddy Asungami, wana grand prêtre. Défait. Ma petite sœur propre, Titi Chumode. Maman Titi Chumode, bambote ebele, yona papa bana na bana. La première dame de la Louvière, yala din tefo, na papa Jean-Jacques. Malgré ma kambe kweli biso na famille, mais na souhaité bino, journée l'amour, na souhaité bino mes condoléances les plus attristées. Papa Jean-Jacques, outi goku sa maman, je suis de tout cœur avec vous et je serai avec vous aussi. La belle dame, la plus belle des femmes, Nelly Bokungu, Nakatia Panama, 40 ans Nakatia Mboko, jeune fille. Blandine Bomolo, Maman Bananga, aujourd'hui c'est ton anniversaire. On souhaité un joyeux anniversaire, malgré la distance qui nous sépare. Mais, vous souhaitez Kayona Bana. Merci beaucoup. La bonne sanité, la boutique NK, la maman Nat Cash. Bilambe Zakuna ba sapato malonga. Bato ba lukaba ke de somba bilamba. Et pas naïe à Sololaka. La boutique NK. Deluxe, il y a maman Nat Cash. Maman Nat Cash, Bambo Tebele, les journée des amoureux, Bambo Tebele. Il y a Eve Bol Sebolebe, Nambo Kaliège, Maman Bambo Tebele Yango. Le grand prêtre Freddy Asungami. Freddy Asungami. Mariage le 25, tout Paris, tout la Kuna. Des fêtes. Mire na njimbu, mire na l'argent, mire na dollar. Bambo Tebele, mon ami, Adishi Mongombe, poto na poto. Ça fait longtemps, hein? Bambo Tebele. Petit nanga, neveu nanga, Pati Vunda, aujourd'hui aussi, c'est ton anniversaire. Na souhaité un bon anniversaire, parce que moi, moi, si pas bien gabi, Coco, souhaité neveu na yo, bon anniversaire. Pati Vunda, bon anniversaire. Bandeko, Banapoto, tous les sapeurs, na Sengibino, à partir les 23, les 24, Tokende, Bruxelles, Biso Banso, tous les sapeurs, na Longoli Moutouté. Et Kozala, 40e jour, il y a un lait qui n'a biso, chaque watika qui biso, 40 jours et coquille, tout coûte un bisogno sokuna, tout se pelissa, librutanaï. Et puis, à part Chako, Belanda, Azana morgue na minitoyo, to éviter ceux qui peuvent enterrement et que ça les makaka, ba jurona, biso bana Paris, pour baum bali baba parisienne, ba kende Bruxelles kokende. Moi, kazali mwana MTV, c'est-à-dire Chako, aza mwana MTV. Numéro 2, yabana MTV. Numéro 1, Betty Moulanga et numéro 2, Zalaki. Donc, biso nyonso. Betty Moulanga, tokende, ko fêter 40 jours, yande kona biso ya mwasi, atika ki biso, camarade na ho ya bomwana. Pona lelo, je crois to suki wana. Oya Monique na bosani kombo na ye en vouloir ngate émission et l'équipe moulaï mingi. Merci. Merci. Merci na batutu bala nibiso tukutani bala sima so nza mazungité. Restez connectés, restez branchés, on est ensemble. Merci. Pas solo la vérité.